Notre cher fidèle de l'émission Tala Lelo, je sais que vous êtes nombreux à Tala Biso. L'émission La Bino Tala Lelo, Sika, puis tout sur le laka. Ma question d'actualité, n'a invité Nangaï Ken Penamakizembe Sika, puis tout sur Anaye. Mais merci beaucoup, n'a abonné, il y a Fimbu, na Fimbu. Et pourquoi pas, n'a abonné à Tala Lelo, Tala TV. Beaucoup d'informations en temps réel. Merci beaucoup, n'a la carte qui gagne. Aigle. Bijou Massinga, un grand merci aussi na Julie Weston Tumba, il y a John Dalla. Depuis Londres, Julie Weston Tumba, John Dalla. Muninga, il y a Solange Massinga, ya. Un grand merci aussi na Pauline Luta Pembele, 100% marié, Mobali Nabiso, il y a Mobali Nabiso, Mito Jenny. Joyeux anniversaire na yo, na beau-frère Nabiso, Mito Jenny. Je tiens à saluer aussi Denis Makambo depuis les États-Unis qui est mon partenaire. Merci beaucoup dans les blancs de Bruxelles. Gaz na gaz, encore et toujours gaz. Bayebi. Nayebi que continuer émission Nabiso na la fille de la presse congolaise Chloé Boukaka depuis République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Chloé Boukaka, le combattant de la presse appelé sur le mot. Quel Penamakizembe. Mbote Lusako. Ouais, Mbote Julien Botalatala. Na pesi Mbote pa bandeko nyonso to bazolanda biso. Papi Pedro Palmira Mulamba na pesi Mbote. Mbote pena merci. Faisala mélanger pour na sœur nanga Pauline Lumumba. Beaucoup de respect. Aza sœur wa edanga depuis na ya poto. Atikanga te moni Julien Botalatala. Ba réalité musu to kutana nango na vie. Il y a un moment dans la vie, il faut qu'on soigne toujours les relations. Surtout parce que na kilo batela la mutu mutema penati. Au moment là, tu vas na Afrique. Tu vas voir que batumo bo mabanga ebele bo ka bodi ke soki na epoto. Batu wana ne ba kosunganga. Mais na ebisio Julien Botalatala nga penati depuis na ya poto. Laissez mutu o atikanga te o akomane tindeko nanga ne ba laissez l'ami fidèle les à Jésus-Christ. Na mona ra sœur nanga Pauline Lumumba. Ba sœur bato pena na zai ko bwaka na Kinshasa. Oui, parce que lelo to kende pa itozonge pai. A part sœur nanga Pauline Lumumba, o mona vieux nanga Louison Mbata na Kini azo soutenir. O mona vieux nanga Jimmy Bela azo soutenir. Ba vieux na biso ba Gauthier Mascotte moi par hasard. Na kotala pena bateau pena to zalaka vraiment to mona moi confusion totale to bateau so bateau mususu ba sepela kate nenge to epoto bara ko bebi so nenge jamia kufi bo po baya ko kolola comme là ça moi système de jeu beaucoup menaka au mona jour siko mutu azala ko sala ba kombo na bino soki azali shooter bobini ebele. Namoni lelo ba producteur ebele o baba nepe na banzonzi bayebi malelo o baye o soutenir pe ngande na kotisa jani na monda zonzi ngande na license jani na ndako na ngamutu ya liboso boza ni boza ba escroc bona façon ba composition de ménage bino ba garçon o boleka ngai nde jani azali ko fande pana nga era longo pana nga ke pana ye la qui s'habille sur la composition de ménage na yo kombo ajani eza wapi ezana tu babiso bo to fande pa ba oncle Patrick ya misi na bana ota la pena so okoti na composition de ménage ya moto kombo ezobima makambo tu ezobima bino te jule zela bino boye ko bima kaka mundeko na biso akufi encore avec le Kinshasa boye sko ko pesa ba témoignage ya lokuta. No, you must see,
matango eza na lokuta ebele pourquoi ba lokuta ça ba tusu ba sunga so pele dinga la vandiera ba tusu ya wuli musheni ko da mboka na mona mama biso te ya wuli musheni sikoyo et si ba soa déjà pe na mama déjà na ndenge ya téléphone mais ça peut arriver que ya wuli lo ba pe que non aza parmi ba soutenir tala lelo ndenge banda depuis ya wuli musheni sikoyo aza neti conseil ya frère Mike Kalambai belango te eza na empire ya bwadi te bato basomba babillet bazela Zénith ya frère Mike Kalambai na stade de Marti po aza artiste chrétien ya liboso oyo azofongola basali wana ya minene donc ya wuli mushe na to boyi ki akabaka te bato baoyo biso kosi po batémoignage ya wuli eza ebele eza neti ngande na be na fami na arabe mutu na ngana kezo na rase ya poli lumba asopana na mutu na ngaka er nyoso bajoen salambi wana bakombo na bango sopana na mutu na nga er nyonso neti awa na poto soki nalali kaka nalamuki na réseau na déjà le bled de Bruxelles encore et toujours est-ce alamuki bien sikoyo yebisa est-ce que bato lelo bapesa batémoignage ya Diani est-ce que bazala fanda na biso tofanda na le bled de Bruxelles est-ce que bafanda est-ce que Diani a témoigné ndenge nga na témoigné ke Joël Salambi a bombanga na parler matin ebele bon quel na angle musu pe tozo ba ya ko bomba pe na ndako musu tu pa ko soutenir pe parfois na réalité moko oza pe na Afrique asunga ka na tanga ba bazala kité mais tant ndakufa ka isenga na pe bien ki batalo kuta pe bazala mais mutu so ko ba pe no te ngalo bi batalo kuta bazana bango nga na senga bato balata poso meme po ba display bato ba matanga ke Diani afame pa na nga mutaliboso après yo comme pa na e nga na senga ba composition de ménage parce que faut tout monde comme non oncle Patrick a mis sur retourner ken pe na fanda pa na ona bana la façon composition de ménage la qui sera mona ba kombo na biso eza il faut que ba la dame a question to le mes question a celui qui peut wana na angle ni exemple typique ken piana au gros problème nanda ko place aux ali na cause problème nanda parfois les blancs de Bruxelles aux arbres on que là n'est pas n'importe qui te ba bien en état d'esprit on là ça fait tout le monde souffrance là parce que ba congolais la plupart ba congolais ça qui ici faut éviter que nanga na moi bibon awa nazo kanzala maman na biso moi réalité boye aux ana problème à 10 € mais ya ko pe souper de ça au patonga yo sikoyo musu bato ba obeta lisolo eza parmi ba o bazala na ye ne biso ba to va bo na yebi ba pasi ya Kenpia Makizeme yo po ebi pe ba pasi na to pe ba réalité tout ça nango donc on kaka te ko tchona ka oni jila botata na kachote ngalandi vio na biso la dio sobe azo alobi yango très bien que liwa ya ndeko na biso Diani ayokaki yango na téléphone ya leader Amisi alobi boye po a confirmer bato pena bazala na Diani trop bato bazala na Diani trop za 2 minutes na leader Amisi si je me trompe pas comme on est na leader Amisi atuni leader Amisi so bengi ndeko na biso 2 minutes lumière isengo na kinal ok ba petit na muta na kufaki ba image mo monaki et pas confiance au papier gene ok ozali bazaki na sewa ba on est mal ça dit que ba sentir noir na ndenge ozalaki ba petit na oza ba petit ozala ba motile no be ozala ba batile ba petit na kin net ngana ba vangu star ba ngepoto mtekabola ngana ba vangu star ba petit jo ngana za pena na petit na na pena ya confiance weski ya tozala na déjà yo ebi na minute o bana mbutalika sur quelque part donc na yebisa yo ndeko na ngai jile botalatala tala siko témoignage on ndeko na biso esoba azopesa ya bato pena bayebaki Diani bien mais oyo Diani akufi mutaliboso oyo ake kopesa ba témoignage ya Diani azo expliquer biso ndenge Diani azala vivre ndenge Diani azala na mukanda te ndenge Diani azala piquer ba Christ ndeko na biso si atula mais na liste ya bato oyo baziyebaki pena Diani a profondeur comme basatula toyoka ete mais satula mpona koluka visibilité akioleka moto ya liboso po explike biso ke botika na bruni kimia ndeko na biso Diani akufaki na ye bapika bakrise wana pour la 3e fois liwa ndeko na biso Diani ekoti baversion ebele toye komona na suka awa
ndenge bazwi ndeko na biso oyo mwasi oyo Labrine bapekisi amona voir même corps ya ndeko na biso Jani bakomi mpe bakomede bazobelela babi moto aza na mwasi neti Labrine ta yango oyo benganaka ye deja ça veut dire oyo baobelela bongo bafandi na peya mibeko ndeko na biso mpe Labrine akozwa mpe lider amisa amemi oke porter plainte ndeko na biso Labrine akozwa bato nyonso to baosalele bemisha porter bango plainte balakisa ye bapreuve ke ye moto abomaki Jani sikoyo oyo azoporte bango mpe plainte te oyo azorépondre bango mpe te seke liwa Jani eza na baverité caché ya makasi oyo toluka tolandela ndenge bake kokunda Jani toluka tolandela yango bien parce que c'est comme si eza na vérité moko boye oyo basiatula bayebaki me bayaki deja komaske bato baloba o Jani deja pika bacrise na ye docteur ekuta yebisa Jani kosala 2 ans te kokufa pourquoi ndeko na biso setula awenisaki kaka sortie médiatique ya bongo aya kodistraire bato tomona liwa Jani eza nango normal docteur ekuta alobaki deja kokufa na ye donc setula na Labrine baza na relation nini tension des amis pokomona point o amoni bashirisa kobaka tension no ezaki nini okomona point ya kolobaki Labrine na setula problème ezalaki papier na ngana na chaka aya zapi papier na wana eza so papa zala pousse le pocha sipo nalobi boye so bik omoni na matanga ya pununu matanga ya pununu ndeko na biso atise mise pununu namona pire pununu oyo elie pununu elie yi tofanda boye azolinga mwasi ya pununu ndeko akufi lelo lobi toye kofanda na lupango ba pununu ndeko na biso azolinga mwasi ya pununu akasi tofanda na matanga makelele nga azoka makambo oloba te bakiloso wanda oyo gateka yo mtu oyo mais nato eza milaiti natomboka kutu akosa mwasi ya pununu baprojet ebele epesanga sikoyo kanda moko ya blagi te todiskute na matanga me bato bakomprendre eloko nini keni mpe nazodiskute na mpe epeti ya pununu te ozo comprendre donc ça veut dire que moto mosusu akozala Jani akozala wana mosusu moto mosusu mpe azala lula ye mosusu momi na ye sorti médiatique ya satule ezalaki presse bongo pourquoi ya koyoluka kopesa Labrine raison mais toyomona bacomédien nyonso tu moto apesa Labrine raison aza te baolela na kombo ya Labrine baboyi kutu Labrine amona ebembe ya papa ya bana est-ce que lui suis en bas c'est comédien et bien on va se respecter aussi il faut qu'on soit clair c'est tout là parmi bango et puis marié responsable de ma camion sur pourquoi ou quoi qu'ils na kokoma ba te dans le bien na accuser te na lobby pression wana ya sortie médiatique expliquer biso makambo oyo ya lobaki apa fait tout le témoignage yana te ki yango te pa la bente muta afanda na nani c'est bon que docteur kutu alipesaki déjà makambo kia kokende oyo nango déjà na première position après tomoni mbongo moko eyo ya cotisation ekweki na maboko ya setula déjà na rapidité ce qu'on a beaucoup par rapport à structure c'est là l'élément d'intérêt basalaki place est-ce que setula mpa oganga ke soki ekweki maboko na ye on a une information na tene soki par exemple kwa maboko ne ba artiste comme bazali ba musupi bakao budango tinde ngolo beke kwa maboko ne parfois solo la ki ndenge je veux tata la tosa la mission le jeudi déjà quand à Jani eza na Kinshasa déjà quand à Jani déjà na Kinshasa on se comprend donc et ça la passe kota la ndeko kota la pati kafu na komana pati kafu wala ndabiso et ça la passe kota la ndeko pa la ki potoka ndenge biso toyebe ko luka la vie ati na ndenge toyebe ko luka la vie mais ndeko na zobi koli na kati ya avion konzonga poli wana il faut expliquer biso liwa parce que baliwa ya ba artiste comme ça be artiste abena ndako ya mwasi mo bakabona ake kuna kufi eza liwa liboso te babia pe même liwa ya Jani babia tile le vérité liwa na to ba ngote akenda tala soki ex ma bana so ex mwasi na ye yepe etombaka aboy
tellement maniki aza na ye mutu moko boye biloba-loba kisi nzoka biloba-loba moi to comprendre vérité ya makambo ya babia ezalaka te sikoyo mutu alingaki apesa bajani leson ezalaka nde bandeko na biso neti bababia shokoro baluwa baartiste oyo ekomi kopesanga na kanda omona artiste liwana eza clair te artiste liwana eza neti babemi na bango pe toyoki mpe na lisolo mama na dossier artiste ekeka boye mama na biso tiala mwana yebisanga sikoyo vie na biso apeprd nani Claude Machala climat na ye na famille ya tiala mwana ezalaka ndeni no tooloba ntu te famille wana basengaka ye babi fo pesa biso il faut liwa ndeko na biso ifo loba clair explication claire eza te baraka na ayaka kutuka ya matanga tomona azokola kosimi tala ozomona ke na liwa tiala mwana ekendaka dosako ekendaka ya boye neti ya jani pena foto luka tolandela mpo jani akufi na mboka mibeko omoni soki bandolandelaka ya baliwa oyo tokundola ti baliwa badefa oyo ya bapapa wemba kweyaka ndenge nini briskema vie bokula belaka te tetotema nano liwa papa wemba ezalaka deja clair te maliwa papa wemba tomona yango kaka papa wemba kwei na podium moto ayembala moko ayibi miko ake nango suite fa liwa papa wemba ti lelo ngana toyebi yango te toke na vio na biso defao afandani na bakenya kuna mbula na mbula bato mosusu bayebise defao kozonga ndo kongo te makambo eza na badossier silaka te defao aye estce moto ayelaka defao contrat wana ya production kende na Cameroun estce azalaka na complicité ya liwa defao te producteur ayaka na général defao vie na yo origine sana parce que biso tozalaka jour événement jour de fois akenda kufa na Cameroun jour sana azalaka te jeune sana kosala mabe te aéroport ti toke na rotana hotel tomatina général de fois na montala Cameroun sikoyo ere toyobeta masolo ya baliwa ngo ya baartiste ozomona teke na liwa ya ndeko na biso tiala mwana ezalaka mpe liwa moko clair te parce que tolingi topesaka mibali conseil bokeba na basi mpe ya baartiste bokeba mpe na bamibali oyo botya na bandako bokeba na bajournaliste bokeba na bamusicien bokeba na bakomo bokeba mpe parce liwa tiala mwana wana bandeko ne baloba tiala mwana asolola na sere na biso mbilabel lundi ke po masolo moko boye ezali fo bayembela mutu moko boye nzembo tiala mwana asola bien tokoma mercredi tiala mwana akufi mutu moko boaza tiala mwana akufaka aboye bandeko ya tiala mwana balela balobi liwa ndeko na biso tomona oclair te na badanseuse na ye balela makasi toyoka baexplication lekati na bainternet lelo sikoyo biso bakongole tokoma sikoyo ndenge jani auti okufa lelo tobosani baliwa neti ya jani ke euti kopase ebele eloko ya sika tandis eza eloko ya sika te pepe kala kufelaka na hôpital nini toyebaka te lisolo pepe kale toyokaka il pare chambre moko boye azalaka na kati ake kufela kuna na kati non moto akoki kokufa moto akoki kokufa me kotala baselebe yango liwango neti elandanaka nzela moko neti mwa nzela moko ekomi mwasi parce que mabele liso ebiki abela te mabele lisi akenda na ndako ne kosechange ana concert na 23h est-ce que mabele lisi jour akufa belaka eza jour azoprépare akende concert bamusicien mabele lisi baobeta déjà ndule chauffe bazela libera kota jour ya concert ezala un certain samedi jour ya concert mabele lisi akufa na butu ere bazela ye akende bata podium mabele lisi akufa na palais eza nango makambo oyo tozimbisa kaka neti makambo yango ebandi lelo ata balobi labril omona kor te kopusana pembeni ebembe te labril namonaki jani ti akwei ti buteme ezokata ti bazoreyani ye kutu nde momoni ebembe yango pena ya original
nandenge bazo réanimé nandenge mutema ezo ya monaki yango pena ya original. Parfois ça a besoin de papa biso nyonso toyomona na ba image ya Jani na bato bakenda sur place bakemona Jani oyo asi akomi malili makila nyonso esekauki na bafrigo kuna ya monaki pena Jani ke Jani auti oseka na 1 seconde deuxième seconde Jani akufeli na maboko mpona ngai ye ndenge aza boye ata baempêche ke amona porte ye aza moto oyo amonaki ko mpe amona yango mpe na koexplike baparti oyo ye ayebi te na motu na ye oyo nga na yo toyebi te. Est-ce qu'il est intéressant que nous komona serre na biso la brille tant bazopoussa na poke a pembe na corbillard et puis bazozongisa ye nsima na bafrère ya le fait Jani Faye bazozongisa ye nsima azolela ata mpo na bana afukami bato mosusu balobi ke ronde afukami oyo eza déjà cedi ke atumbeli ya masumu na ye areconnaître mpe parmi bafai na ye na bamabe na ye nayebi te mpona ye nga kutu na ojuge te nga na olinga nde baexplike biso vérité oyo eza caché setula ye kote oyo adefendre la brine zela te tokende setula ye adefendre abe Jani eza docteur ase anosaki liwa na ye ba 2 minutes balider ya mis bango mpe baye susu la brine ameka kutu koniata makolone na matanga te confusion eza entre bango na bango bacomédien confusion parce que na la commentaire ya kosala eza te commentaire eza te na la brine aya na aya te commentaire eza te poza na bacomédien oyo bakotelaki ya pe na bacomédien oyo baboyaki na bango ye nana commentaire basala te on va bien dire que tozonga côté ya la brine nsima mais quelque lobi ke biso toyebi yango matanga ya papa Wemba matanga ya baser maele misambo tokita tina changu fruit nakitaka côté ba Sophie Comme, so qui est Sophie Comme, quand ici l'angambo, on a quitté la résidence, il y a passé à Marie Missambo, et puis comment on a papa ou même artiste, nion sur la comédie, nion sur la tique à la biseau, dans la réalité tout, mais comment on a maintenant un ballon. Pourquoi l'artiste est comédien, bah qu'on vend sa maman dans sa mabilité, tant on dit qu'on vend sa maman, ça dit la résidence, à ta bah vendre ma mabilité, mais bah yé, bah t'as dit maman. Basolo na ye mais tout tigani komona image ya ba comédien même ba o bazaki na poto si faut qu'on appelle na ba o bazali déjà na Kinshasa ba o sala les contrats écoute comédie ba problème ko fansa mama bota Jani ça dit ko leka ko ya na matanga si quand ndeti ngana o toza bina ko nga pe na za na quotidien histoire quel pena quel histoire le quel piana ozate donc na zate quel piana oza parmi ba obo ya pe pas na biso na résidence biso na comme il allait dans le quartier Salomon, non, on a venu le pas. C'est-à-dire que mon maman, mon famille, mais si on va déployer que les comédiens soit disant que pour les musiques. Alors, musique, est-ce que vous avez d'accord? Les arts musiques. Dans le salon. Non, on n'est pas la biso. Tu n'as pas Janeza. Pas la Janeza na nzela ya ngale makuna ko matali kolo kuna. Mais ça musique à terre? Non, mais il faut comprendre ce que matanga na Kinshasa bandinde lelo parce que quoi comme lelo matanga na Kinshasa pene bandinde lelo ba comédien a poto ndenge ba yeba sangana ba oakin ba kendo mona mama Jani ba matanga na minicho nde bandi lelo na ndenga Kinshasa matanga ezali na el ya poto leki nango très bien sikonde matanga bandi lelo na Kinshasa ba kende kaka kotala mama ba wasola na mama matanga eleka nango bien un peu na kizembe ona komona ba blogo nyonso na moni na ba sortie médiatique ba ndeko mususu na ba pe mususu pe tuzwaki asi so ba biki bana vraiment lobby parfois ko venger maman na bango la brine vu ya ba réalité nyonso oyo surtout ya mukolo amonaki na ba mususu bazaki amiki na monaki surtout na ba image de tkela mukolo yo ouais je l'ai motata la pona nga bana pe baboya mama na bango te pona papa kufaki eza nango ka matanga ekoleka nango matanga Jani peza ba surprise belle obi ke eza le seul matanga pena oyo ekokundana nayebi te soki ekundi ba album ou ba ministère bakomi kobatama na nsima matanga Jani o awa ekomi kaka mutu nyonso oyo tokosala promotion soki matanga Jani bakundi na minute oyo ba album nyonso
L'actualité presque belé la musique est au Canada sauté. Mais ma vie n'a répondu que déjà bana bakobo ba maman na bango te pour papa bango akufi ba bo mape maman na bango pour la pression ya batuté. Pour batu ba tia pression la brune bakobo appelle la brune mukili me ba ni ba boyete. Ba boyende. Surtout ba zolo ba wana moni côté no sope ba robi qui la brune oui. Et là l'opinion nanga Ken Piana ceux qui la brune en zone faute c'est long là parce que erreur est humaine même la séparation il a aidé personne le même pour divorcer ça même ma ça bien que mon liboso a soit décision ni mutazana mutu mabe so la brune de koko isaye tonga na koko isaye c'est parce que Jani na batano nyonso azwaki mukanda de plus de 16 ans. Deuxièmement, ils ont dit que comment on va dans un zémi. Bah combien de témoignages sur que Jani a na mukanda? Confusion totale. Parce qu'on dit on va dans un zémi ya mutu oyo oyebi que on a pesi mukanda te. Mais surtout bito fungula pe sous paramètre la mususu batango est-ce que babe banaka na tango oyo koma na moma oyo baki na déclarer zémi ya tout à liboso pour la deuxième tour. Place monsieur ko sa Jani enami la brune ngola mais côté muso ezalaka moni totalement dans le domaine spirituel. Mot de vie est en Europe, je te dis la vérité. Ne pas tout débattre dans le but que Sodome et Gomorrhe sont en Europe parce qu'il y a des gens qui prient et puis il y a des femmes ou des hommes au bazar la crainte de Dieu avec la sincérité de son cœur. Mais bon, il langage je suis pas balbaka moka bana na bana. N'oublie pas que mon le loso ken pena ma famille comme il y a là bas point ndenge comme il déjà na la brine. Ce qui peut Jani Azaki la présence d'esprit même sur le plan spirituel. Ce qui peut la brine Azaki nango avant que ba comme même bête mo kata pona bana. Il fallait pas vendre sa famille parce que tout ça n'a été que dès que vendre sa famille on vend des personnes beaucoup beaucoup ta bon ça l'histoire. Ce qui est pas ma bélier à ta bino ba besoin décision pour il va que besoin ba racine. Tout ça ça compte mais bien que totalement place sur la vraiment. Ouais, je vais te là. Premièrement, nous avons aussi un bandeko na biso, oh balanda biso. Premièrement, tu vas ko respecter konora ka ba mama bana na biso. Exactement. Konorer ko bima na famille, mbongo libala parce que lelo obotisa mwana batu, wana mukumba moko boye ya nyongo. Otamisi mwana batu makila. Otamisi mwana batu makila, otie ba vini na ba risque, est-ce que soki to toni Jani pena bi est-ce que famille la brune Eliambongo ya motoki ya mwana bango azoki osantisa makila na ba hôpital. C'est la procédure des arrêtés qui est bon ça va te libérer peu autant pour que mais bon comprendre que nous avons rien du tout mais toujours pour t'en pour que un jour tout soit organisé et puis tout l'organiser makam. Voilà, on se comprend donc ngana osenga bande ko na biso surtout ba artistes et musiciens. Oyo ke héritier wa taza bana 50 na bala moite. Nani Fabregas boy ba artiste musicien boy ba ko honorer ba artiste musicien ba artiste comédien boy ba ko honorer ba mama bana na bino bozo pemba tala ndeko na biso artiste musicien pululu ngabu nazala camarade na ime na ndimaki te ke mulongo sombo mulongo pena ya bana ebele ko bima bongo to liwa pululu namona pena batandi basi ebele pena batelemiana babi to sangisi basi nyonso pululu bango yo Quel a ça na bango émission papa na sala na plus de 17 femmes émission Makizembea Simon pas sur la losse siko na beti lisola pululu pourquoi na beti lisola pululu pourquoi ba to baza la surprise Jani ndenge ko on kiti kuna boyo ka bakaki ngomona tena ke pululu basi ba ga ebele ko bima o na suka matanga basi nyonso o Jani abotisa na Congo ba obima est-ce que Jani succès azala inango na succès pululu ebi ke ya Jani ezalaki mwa likolo te pululu alekala na succès pululu ya zaki pena na succès moko ya haut niveau na pululu azaki mwana muke par rapport à Jani mais tala ba ebele o pululu tala basi ebele o pululu abotisi Sko toyebi te toyomona Jani depuis matanga ne bini tokomi omona ba mariage mususu ke Jani atika mwasi na ndako ake kuna ka presque mato bon balobelaka moyi te malgré bende ocho koma na Kinshasa mais ezaka histoire ya ba artiste na biso tovandaka tozoloba makambo s'il faut ba te bien na mambo oyo
Dans la tala qui vidéo il y a Johnny Faye j'étais déçu elle a que balle il y a Rolobake n'ayez pas quitté il y a Rolobake ceux qui la koufi ils avaient ma bête ils a parcours elle est passée naïe mais pour nous on m'appelle un engagement sous est-ce que t'as vanné ça qui paye la brine même si qui nous bat la brine si votre bakaya tout est bakaya pour Julien Botalata la koui et le hasard sauté pour mon tabouni intel tu vois t'as combien peu na point gava naïe même dans beaucoup d'habits sur le plan judiciaire le but que sauf un montant délai à 6 mois bah on va zozoyer le roi mon scénario mais comme on a Janine a vanné peu importe il y a vanné dans la peu importe ma problème bazar ko zo mais sauf fungoli paramètres nous sous na ba sortie médiatique il y a Janine comment on appelle que Janine ça qui peut mon comme on zo mon ça vraiment peu mon ça vraiment peu mon zo mon que na mutu bozane sika moko même non seulement pour moi si na yo moi si na ba roli bisanga yo ngopo roli bisanga roli mais la sortie médiatique peut Janine ça ko ça ça qui peut parmi babiloko oyo parfois et que quand ça la paix que Janine s'est retrouvé sur le plan angle sous la makamboana par rapport côté là il y a moi aussi derrière la brille au zanaï côté là le artiste on a félicité les artistes na biso félicité ça il y a côté là âge azanango on aura moi si na ya sala libala moko très grave au moins ça c'est mais ça c'est azan leki ça c'est azam ça c'est toi ni ka âge moko et il y a un âge on a il vit pas nandeni il vit pas moi ça va super promoter ça te il vit pas mam ko la ça il ba âge moko zela papa nazo bisayo pas ça c'est ba âge moko baza âge moko te autour na nsima zela na on a expliqué moni ça yi azaki fi na ye au sérieux ba vera so be ba jani ba zo ba vi au sérieux te bazaki fi na aventure fi na liyoto premièrement nous autant avec les solo awa moi si on ya ki na ko bala mariage civil auto mona a moi so bazalaka na ino ndako moko te zo Fiston c'est na ma avero et Fiston c'est azuma lamba cho sérieux abali moi si na ye le to mona na ki sérieux c'est ya la kisaki to moni lelo sai na bana na moi si bangoto bazanga na poto non libalo banaki na Kinshasa non sai est-ce que na qualité c'est section c'est azanango oza c'est na poto azangi ba 750 mais zela oza si Fiston c'est menga utaka Afrique ya na poto azangi ba chéri ya libanda ta 50 ta 100 mais atalaki no na ko mukanda eta ba chéri ya makango to souffrir na bango te non honore moi si nanga nan kanabimisa mwasi nanga toke nokoluka mukanda ensemble Fiston c'est atalaki te kenaki lobala ka mwana mobo azana mukanda pona zwa boki sima na ye vie sena na bobandi pe na pasi papa lelo soki na biso tangela ngai 5 artistes musiciens totia B côté où ça zela totia B te de silisa pardon quel pardon c'est là pour moi côté na paramètre nous côté à ça il va de botter sur ba commentaire ça il voit ou faux qu'il y a ko bara lisusu to osa muka po azama sana yo kozala na ye vrai ou faux soki ça qui ko bara lisusu ngana oloba ezala vrai ezala faux ezala vrai ezala faux ça on aura kina mama ya bana naye ba umene babandi on aura qui est bazana ti le non mon frère biso to ba africain to yebi bien na Afrique to bala ka pe des enfants ezala kana ngo zile ko tata non des enfants babala ka pe ezala ka na façon memeli la façon si ko ngana memeli to jani akene ko bala deuxième femme première femme na ozok on aura qui nanté ko parente pour ça on aura qui na le premier OK on aurait zali na ko vanda pe na Willy Mouché na Jimmy Belao na général Kasongo na général Kanyama nazo kosote na ba sénateur ebele on a ba pe que non papa kangami yango siko kotana ba komba avec Jimmy te to beta masolo ya bato babala ki faut Jimmy ka to bala mais le bala msupeza Karinya exact ozo ma côté Jimmy la on a fumé par mettre comme ça que au niveau image mon pe ça oui les hommes habitent honoré il faut rendre par hommage et les vivants mais on peut ça image mon c'est azana image ya bien non ana image ya bien azana image ya bien lelo na mboka na biso azana image ya bien ana image ya bien
azana image ya bien makasi le consentiment de femme légitime zela oti ozokata na sikonde maloba azana image ya bien soki ba image oyo lekaki ke sesa yake ba la deuxième femme azelaki nanu te asala divorce te tout comme te sesa asala divorce te mwasi na ye aye poto ye na mwasi na ye makambo oyo baosala bayebi oto eza mboka ya cope ye moko omoni awa jani kombo oyo babotela epa bapara na bango yango eza kombo oyo azalaki nango na bamikanda na baresipse oyo azalaki nango awa na poto te awa na poto achangeaki mpe bakombo donc lakisi ke makambo oyo saisela azosala na mwasi oyo azwa deja doki yango na bible makambo oyo saisela azosala na mwasi oyo ase azwa doki tokokota yango te mpo eza kopi mobe oyo ngana koyeba te okopesa exemple na moto pourquoi opesa te exemple na na mama tati sikoyo ata soki azwi na makangu pembeni mayawuli mushe tokotya ye na masolo ya bato yawuli mushe tokotya ye na masolo ya bato oyo basalaki mwa serie te mpo ye atikala ozala mwa serie te pourquoi moko tosaisela moto ake kobala même na kuzu même ndenge asolo na mwasi ne mpo na mokanda aza susu exemplaire te na baangle mosusu mais na angle mosusu azali irresponsable donc pour moi okokokotisa ata motu mosusu parce que mwasi na ye mpe soki andimaki mais na belle famille na ye mpe parfois ok nakotuna siko question moko oyebi ke awa na poto bokobala na yana leki officiellement na commune mais lakisi te ke yana leki babimaka officiel kasi ebongo mwasi oyo osaisai alakisi soki babalana tezela ebongo soki eza kosaleka kote doki yana saisai consentiment oyo esali alakisa so bafoto yanaki abandi awa ngana yo toyebi kopi wana te ngana yo toyebi kopi wana te toyebi bie bato mosusu bazwa badoki basima bamomi ndeko na biso depuis ke yaki aumeli te mbala moko badoki na ye ndeko na biso Robino Mundibu bamema ye awa na poto eloba liboso alukaki na mwasi oyo aza soki français basalaki mpe kosa leka wana aza na doki nsima mwasi ana nsima mwasi ana doki Robino Mundibu po aya awa esenga so manevre ana doki bien affilé pe c'est bon déjà bien affilé ça il va jouer déjà doki abela déjà doki c'est bon autant là mais bon qui me fait la musique tenza balimbisa na lina bina file mingi na lina bina file mingi tenza balimbisa na lina na loba ba n'importe quoi mais esimba te esimba te na linga ke mingi d'ailleurs makambo badoki na etia rozwa to pesa ngo détail te to kota pe na détail te po rozala sandi nde kopela na internet bina file na pesi la mbote place aza tokota ngo te imagine botatala tokende oyo papier na biki papier oyo ya biki na déjà biki eza tokende na exercice ya okoma bakoma ba artiste awa totuna artiste nini asa bala mwasi na ye tokende awa ba artiste oyo baopema bandela biso ba lettre F nyonso ba lettre F zela tobanda na A tobanda na A. Ok, lettre A. Ce qui sont de trouver artiste, moi, je vais venir dans lettre A, te sauter. Tokende. Adolphe Dominguez. Adolphe Dominguez, il y a maman Gigi Kouyen. Ok. Babota bana ebele, hein? Babota pe moi. Babota bana ebele. Tokende na ba lettre, pe bimate ke possible ka batu moko boye, possible batu moko boye. Dominguez, il y a Gigi Kouyen. Ok. Gigi. Ok. Tobanda na vie na biso tata. Comme il y a koi na lettre A. Bongo lettre ni susu. Tokende non Adolphe. Ah ouais. Vie na biso tata sali mbongo belé na musique. Vie na biso tata va na ba artiste musicien. Mais tout le monde a une alliance. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quoi ça na Adolphe? Nani to lo baza sérieux? Te ça na venanga Adolphe.
vieux na nga na PCK bambote tokenda na exemple tokende na B tant obi likambo ya alliance tokende na B tokende na B parce que yo lobi yo ozokomisa saisai nabi geste saisai asala mpo na mwasi na ye tomona libala monene vieux na biso ya belf geste wana tomona te loba basala yango ya polise tokende na B to otya nani B artiste nini yango ya B Bendoson comment oui Bendoson oyebi mpe histoire ya Bendoson ye kutu ye mpe na vie na nga tata ndenge moko toleka na biso kaka mosusu B tya mpe vie na nga bogisi vie na nga bogisi mpe aza na B parce que vie na nga bogisi bopema mpe aza artiste musicien ya monene ya makasi ya mboka na biso apesa bamusicien neti bavie na biso bawera banzembo ya badanger vie na nga bogisi bopema tokosotaka ye te bavie bogiso bapesa bapapa banzembo tya na boketu na boketu na bina file bango tu libala 0 non abalaki mariage yango ezalaki place nini mariage yango ezalaki wapi libala meme ngai aleki bina file de kotemba mariage bakomba tu meme ngai aleki bango longola seisei alesi nango eza nango alesi elatamielatama te okoti youtube mariage keni pene ebimelo nyonso tokende se awa su Blaise Bula aza wana be Blaise Bula mpe aza na be tobosani yo te vie na Blaise tobosani yo te tomona yango te tomona te tomona te baza ebele listo baza ebele bino ba jani abalaki te onoali mwasi na ye te boye na boye akende obala nkulisi bino mpe boza awa siko se tokozwa nani Carlito mpe abala te tya ye kaka topona te Carlito ye mpe abala te photos d'information papa apa na se eza toza sona na Chabon di mpe abala te me baconseil ebele ya na Belgique azo mbongo ebele Chabon bazobalaka te tozokende Chouchou Miyake mpe eloko te ok Chouchou Miyake mpe abala te rien Chouchou Miyake abalaka mwana Marie-Paul alala mwana Marie-Paul ok nde nayoka me te tomona te tokende après na elete nini après se tokende siko na wapi Didier Lacoste mpe tokokaka na biso mpe koko soki nani wana babala esprit popo babalana te bazalaka babalana te ndenge toyoka babalana te tozokende malembe awa tokotela mutu te tozodemigre mutu te tokenda baartiste nyonso tokenda bino ti na balettre Z na W ti tokoma kuna après B abala te nani lisusu vie na biso fonde Didier Marcel apetya ye mpe eloko te tya mpe Didier Marcel Didier Marcel tomona mariage ndewa tebeta na YouTube toluka libala Didier Marcel so toluka parce que to tomona te yango toloba tomona te ya saisai tomona tokita bade yango bamise baza mpe ebele biso nde tozosola boyoki mama moke ongo ezosuna na de nabosani tokita na tocala héritier ezaka de oyo te Eric Tuti tobosana bino te Eric Tuti ye kutu totika na biso mpo abala na ye te tokita
ça te ka ken peno ki na bango kaka. Ok. Eric Toti, donc le malembe bandeko oyo bozala ba lettre oyo to kota to bosa na bakombo botindela Emile alias. Emile azalaki na nani? Tiens là Emile alias, Emile azala A. Emile aye comme maman a fait tout ça depuis les bandes déjà côté Adolphe Dominguez. Ah c'est que Emile a payé à côté de la liste d'Adolphe pour y payer à la y payer les balles. Emile là se dirait te azalaki na mwasi kozala na mwasi na kobala donc kokabona eza problème te oyo bakobala kohonore mwasi bosali mariage officiel olobi oyoka bakaki ebeta kuna ke azalaki makasi pena te te wana eza kosala na bango de Bruxelles mwa mai esalaka bien parce que tokende exercice mwa boye dans l'action que ça écoute à sérieux ba ministère kutu baza ebele de Bruxelles moi limba ne ça la bien tokita to sisi silit et to gozo suna iba kombo vraiment pour ça F olobi to koma F F, B, C, D, E, F. Tu as pas comment à mention. Pesa ma pe téléphone na. Nakota natala ba kombo abatu. Furigola. 0. Fali Poupa. 0. Ta obi ko bala ndeni parce que ko bala pena honorer moi si na le mariage religieux continuer nyonso tout. Il fallait qu'on parle dans la ketchup nyonso déjà. Itikala kaka sur le plat. Papa, tobeta masolo la vérité. Quel problème. Ah, Tony Louaou, Afrique à référence. Tobeta masolo la vérité papa. Tobeta masolo o tomona. Tony Louaou, Afrique à référence. Côté ça na YouTube na yo. Un grand merci na tokende to avancé aigle jaune mariage namte namte tsama namte et bon côté à Fali Poupa ngana mona mariage yango te donc parce que na oloba na bisaisa écoute photo ndimaye asala eloko moko na âge na ye wana bala officiellement fait ça exactement asabala te abala teri ya lino abala ke wapi mariage continue religieux na alliance na musapi banani bazala na kati ya libala batutu bazala na kati ya libala la solonie chaye mupanzi cha Fabregas siko mupanzi Fabregas abala teri tokoluka image tokoluka ndeba image ok non ngai namona te cha Fabregas mupanzi abala ye po nazo ba série Fabregas alongwaka zela si je me trompe pas Lequel a maison mère quel père YouTube et quel yoga ngana yebi pourquoi moni et pas la biso na salon ngani makambo te ke soki ba petit mariage te mpena yango ebima o muteko bima te na ndima ngote mais oui moni pas na salon Fabregas ça va le pas titenge sana o ya groupe salon résidence na ye tozo le pas mo ba Fabregas ndasala mariage côté boulangerie mazo na reli ba na ville na biso ndasala mariage ça lo moi tanga ke poto asala mariage à partir ya kuna te si ça premier voyage à les États-Unis là oya ya déjà ça dans alliance déjà tabeti ba mado quand ça Félix Oazé quoi na Félix Oazé quoi Fabregas na yeba bala ki abala ka ya Fabregas e monani poto boy na biso makambo ke c'est Oazé quoi Fabregas abala pena officiellement yango e monani abala teri ya lino ya ye monani mariage de Fabregas asala na Bruxelles ok zela na luka pe sikoyo mariage ya to continue kati ko yo ben to continue to suka na te to continue yo o to beta masolo mususu ah na jegas to celui-ci F ezala ebele F baza pe belet F esili tokende na lete ni G toke letina GF fond
Jeff Fongi. Jeff Fongi. Il faut. Avant Moussa Nzambo bien. Abalata. Ok. Ça lequel na ça lequel na ça lequel na qui autorité. Donc tu nyonso oyo chama on par rapport à ça ici. Bon tant qu'on dit biso pour nous inviter là ils ont été naturellement à l'aise. Non, to sanga ka na gengulu pa bato nyonso oyo ba kota liste oyo baluka ba honorer basi na ba. Il faut bango pe ndenge to kende boye to sala pe liste ya batu ya théâtre. To kende. Jeff Fongi. Jeff Fongi bala na ete. Gaz na nous sur la bagé. Mambeleke bien na moto. Je animateur à JB na kombo Janta Missine. Janta Missine. Awumeli fort so ki 26 ans ya musique. Abala te? Abana musique avant déjà. Janta Missine. Abala te? Na auto somba lopango. Onene na Je compelle. To tshwana. Je ko Je compelle. Je ko compelle. Yepe kombo nezaka wana. Allez, tu sais qu'il n'a pas un peu temps, on fait tout ça, puis aller à l'air. Mais aller pour la vie, on a des sermons quelqu'un. Bino va à Bruxelles. Aller pour la paix 0. Bon, ben, nous, bon. Je compte la paix 0. Non, mais c'est bah, tiens, on va commenter un peu la cimato, on va dire, on se saute pour ça, notre sous. Après, j'ai années. H. Ok, H. Bah, tout le monde est héritier de moi. Bon, héritier. Héritier na misu na ngai. Na mona nenga wapesa mbongo ya libala na boya ba filmang. Ngana filmango héritier buka cassette. Wana poto bela Kinshasa. Na Kinshasa. Abalene. Na otanga kombo te parce que ngai te mokile yeba. Ouais, ça nini. Ezala ba 2007 à 8. C'est que zaki libalo ezalaki na commune ya Kitambo. Na venir ya ba Suzuki. OK, merci. Oyebi yango stopper ka wana. Aboyaki on a déjà dépassé. OK. OK. Mais vous journaliste monsieur pas avec wana. Joka ka bengele pezaki. Joka pas avec témoin na. En tout cas ko héritier côté ko pesa nyonso ya libala nga na monango bakome maleso mu côté wana te obi héritier ta on a émission que ya fali pour papa balaki nana ke chopa pesa ga nyonso nga na moni eloko te na ondimango te na wana pena na boy ondimango te na moni eloko te na ondima te est-ce que faire pour ba sala on faut ka ba benga kempera ya ka toke kaka je suspend gaz on se rappelle na bisoti to sauter Ibraton piano ye kuto azo sente kaka ye pena mwasi soko ye ya kaka azwazeni bokola kazara na lukumu wa Ibraton piano abotisa parce que Ibraton na ndimi ute gogoche parmi ba senta vraiment mingi to pe ba artiste ba senta baka ki abali na mtozo ndejo wa kufa yoka ba nombre ya bana tokende Ibraton yepe célibataire kaka yepe célibataire bon tokende siko bon imususu zana liko nani kota ba HP Abraham Minyo Abraham ipe 0 kaka ye ata ikola nipe kota M kuna kote ya ba HP kuna Abraham yepe 0 kaka na habite ba comme émission oyo tosali yango brusquement ya bon tosuka nanu awa J tobanda nanu na JB piana ya botisi kaka ya gbali te yo ozomona te bamere bakima je babotisi kaka azobala te mwana suka azokima nani dabotisi kaka oboti kende obotiobo ye kutu tika saisai kutu na sene kutu nakumisana na saisai ke nazwa jibe nakumisa ye jibe kutu tika na ti mwana suka boti
Bon, pas mon Sukobi Bazar Moulongo combien? Oui, Bazar Moulongo combien? Ce que même tu as Jidol Piana, c'est qu'on tient à Jidol. Jidol Pays, Jidol Piana, même il vient à papa chéri Jidol Piana. Il y a un beauté là, moi, n'a pas à Kende now. Jidol, ça, c'est encouragé. Dans système, on a une qui chasse. Jidel pe na kati ba pese na Jidel pe même molongo ka ya ve. Ah bon? Na Jidel ala na kati même molongo. Na baka. Kofi Lomide. Kofi nde sikoyo. Kofi sikoyo kana ye sikoyo ezaka moko boye. Abala te me abala Ça va. Quel période comme dans souka. C'est quoi nakende batu mona neti côté ya Kofi na lobi mabe Kofi siko anoraka mwasi nyonso to azwaka. Abimaka na maboko ya baboti na ye. Mwasi tout soki akomi vivre na Kofi ba fo famille na ezombongo libala. Ba siko ba famille belé. Balembo. So on compte ma famille nyonso ya Kinshasa, un so mona pe na famille na bino pe balembongo ya via côté ma famille belé. Bon, tokokata na wana toluka tosala pénaliste. Tosala liste ba artiste nyonso to kongola bango pe na ba liste ya chaque nil. Comme ça toya sikoyo. Awa sikoyo côté la ministère to suki nanu awa. Po ba tumsuba tuna ndeni ni bokome pa ba wera te banani tete to suki wana. To chaka ba double fait la sikoyo kuna wera secondaire. Apesa nyonso to bapesaka na famille mais mariage asala te. Quel piano? Pour nous, ils ont dit à Montana Kamenga. Montana, c'est quoi tu retiens à Raya, moi, il y a Abala qui n'est ni tandis que moi, c'est à Bengana et Nalibal. C'est moi, c'est Bengana peut-être. Il y a moi, c'est Nazaïna bon. Zala sincère, yo mon alem. Vous avez demandé au sa peuple. On merci beaucoup, merci Julien, merci Zati Kiri, Véro Kiri, Dani Pova, en tout cas. Problème. C'est Rana Zarina Bala. C'est Rana Zarina Madova, Azana Bala, na papa. Toko Sanate. Madova, patron. Azalaka. Ok, problème. On comparer si on se dit que dans le monde à YouTube, monde à théâtre, on a eu aussi des musiciens, on a basé la succès de la leader. Pourquoi pas mon nyonso? Dans le système à alliance la mission. Merci beaucoup. Merci toi qui est dans moi mon qui n'a pas ces exemples na ngate exemple na yote. Yo na sisa na libala nous na côté exemple na yote. J'avais na email alias ah to beta masola ba to babalate, to zo email alias to zo lempela, to zo na Adolphe Dominguez, to zo Bendoson, to zo Bogis. Tout ça par exemple à mon na vient na biso père aider à mis to comme on a lettre na bangote to comme na lettre na bangote siko yebisa siko France Temai ya bala liboso bato nyonso po bato ba lobaka sai France Temai abala liboso ya liste ya ba musiciens nyonso France Temai en aura mwasi liboso na bango liste ya ba musiciens nyonso tout ken pia na zalaka fanatique ya ebele awa mais ken na ye ya bali bango ti lelo bazokoka kobala te zela bazala ba pato ti lelo baleki ken pia na mbongo nayebi te kobala wana te eza ya kimotema mabe eza ba condition. Merci ndenge bango baobala te ingi olakisa mpona petit na biso Jérémy Lwemba wa journaliste Jérémy petit na biso Jérémy abandi chaîne na ye kala te petit auti kobala équilibre télévision Bali. Eh mon frère, équilibre télévision Bali. Nani Ibula pe abala kiti. Ibula wa zakara ba gouvernement. Siko yebisanga siko. Yebisanga siko.
parce que pour yo eza nini ba ministère bakimaka nini na niveau que comme on artiste comme le roi Wilson comme maman pata na civil ah sala yango te JB Piama ndenge moko comme on a ba ministère presque nyonso héritier Watanabe tout est consort na ibité pour yo ezalaka pour ani lelo ba trouvango normal mais lobby ezala bazaka neti jani soleil wana ya balaki soleil to koma na lettre na bango te yango mo to tanga eza yana bi to komi na lettre na bango te mo to tanga eza te soleil ya balaki na ye soleil to ba abana poto Gilles était pas balaki Gilles était bala kutu nani mami bakemba depuis kala de bango bana kala déjà tout sauter kembo bomele libala mususu Gilles était bala mami bakemba bango bana yebi. Ok, merci beaucoup. Merci Julien Botatala. Naebi te pourquoi parce que comme est-ce qu'on sonne quand ce artiste a Kofi oh maman banane bazalaki na wana abalaka na yete omoni makambo eli jani to mona makambo esambo sa mannequin et mannequin donc bana nyonso babotisa ke boy ok masanga na famille na bino bamelaka te lelo mannequin akoma koswana na bakisi njoka po famille ya njora epesa famille na bango eloko te yo mannequin alobana kokanga bino bana ndenge na lingi alors bango banjoka bana réponse apesa ete oya na bango anoraka ete yango tolo babomukaka ta bafamille na biso mpe bon kobala te wana eza penaki motema mabe parce que baseri bamanike babali mbongo libala mpe ezalaki na okaa basymbole ozo kopana oyebisanga sikoyo papa wanda oyo obala mama amazon avant kufa kaka etika so ba 2 ans Joski t'aime beaucoup d'ailleurs. oyebi sikoyo libala elekelanga fort basekaka mowei te namona sikoyo vie na biso oyo uti okufa verkis vie verkis ayo obala penake souffle eza esu te vie ake kobala bamituna babime vie oyo obala souffle eza esu te abali mpe jeune fille mwana sara komatere ebele eza te donc bosala makambo ya kobala kohonore basi na bino avant ekoma neti histoire ya jani te koto toyoki boye koto non c'est grave. Merci beaucoup, c'est grave. Merci beaucoup. Na biso te tosala continuité lisolo yango merci beaucoup ndenge tosolo na kel permatize mais esali plusieurs makasi na Gelon Lutonadio Gelon Lutonadio GLB les quartiers LTD. Un grand merci na Z Kiri na Vero Kiri et Papi Pedra Moulamba. Un grand merci aussi na Yemoto Babengi na Kombo Paolo na Luta Primele. Et bongo Joël Salam. Jenny 100% marié. Joyeux anniversaire à beau frère na biso na Alpha Bonginda na Letisa Bonginda Fede localisé. Blaise Botende Fiston Nguseni ya Sarah Kianza Claude Bolisso Versa c'est depuis France quel père m'a dit Benedite et Bembe ya Jani et Kiti et comme Kinshasa votre impression par rapport à nous na ebisio colère oyo kopesa ba artiste comédien oyo bayaka poto te neti bagaou ke yo kendaki poto ozwa ta mokanda te nini te biso kutu toluka visa ngo tozwaka te neti gaou pena kotala boti aja komi na mwana moni ne poto te sko jani ayawa mwasi mateli eti abomi ye obi colère kopesa vie gaou tosala liste ya bacomédien oyo baluka poto ti lelo bazwa poto te parce que basala jalousie ya makasi ezalaka likambo ya chance voilà ya courage kaka na bandeko na biso bacomédien oyo bamoni na bapoto te courage na bango te sikoyo oyebi nabeti lisolo wana pourquoi nabeti lisolo wana na sens ke eyelakisa te ke liwe ezalaka kaka na afrique na congo liwe ezalaka partout place moto aza akokufa na ye donc liwe ezalaka normal partout po bato mosusu bazalaka artiste comédien akufi na congo awa mawa soki akenda ne poto nde makambo eyeli ete neti pululu elo na regreta kaka pululu
Ah, Pouloulou azalaka soki chance ya poto écoute na voyage. Ouais, ouais, ma batu poto ba Zénith, écoute Pouloulou, akeba babenga na kopi mona Angola, ouais latikali ko luke ko Pouloulou latikala mona na te. Bato musu na kinzambe pena aloba abeta pa seta vite oyo akomona kana e poto te. Namba musu pe babima na ba poto awa. Donc, en tout cas, Jannick, son âme repose un peu. Ce qui est la comédie, nous reprenons thème malam. On pena nzambe pena ko toucher. Azata mwana Jania liboso wana. Alu kelega visa. Osoro. Mwana Jani nga moni Jania tiki mwana na ya mokolo alu bandeko na ba comédie nyonso to bolanda biso. Bon, on a zala mutema malamu zaka pona soulever ndeko na biso o alekaki na émission Ivipan mwana Janua mobile na mona akoli soki na kombo ya père donc na koma lira na koma mwana yesiko akomi kombo na habité soko tali bana balokuli bana basansu aussi bana banana c'est moté falon non bana sans souci ya bazo évoluer kitoko parce que OK komona déjà mwana ye ya liboso ya mwasi ya mokolo zo moke falon na tondo aza pas se comporter dans ba normes si et puis à organiser si ba ONG à organiser ba belé la question voilà c'est bon par rapport à éducation na ba makambo te pesa na ka mawa kaka ba père na ba bazaka ba artiste l'état pas so ki para na bango te depuis ba père na ba kufa ya no parce que Jani aza artiste mo bazai trop na nzonzingi ba masane tout presque belé a majorité bazaza na bapoto tala le ko sala ma pasi o mona jamais ata ça écoute aluka ata bana Pouloulou baya ata na ndako msuko zwa bon ça écoute abengisaka ba mama veuve chaque année abengisaka ba mama veuve akabola ba momo ba loso bakendoli ata na ba fête na mo ba enveloppe na bita soki initiative yana ça atika tozala kuta na basi ya ba pepe kale ya ba madilu ya banani ba bele bazala ya wana kozwa biloko epasa isai quelqu'un autant qui sorti médiatique il y a fiction ça isai mondere et les retours mabe ya ba gaulois ndenge apesa ki ba gaulois te wana tosola ngo après tosola ngo na émission mususu voilà mais ngana ebika point de vue ya mutu nyonso to il faut to respecter ngo faut to respecter parce que lelo ça isai azo encourager ka ba gaulois ke basala makambo oyo eza na dimension ya faire dans un point de vue na tout peut s'emboter bon on a oncle Patrick Abissi ya Magilène Joanne Salam na Véro qui peut s'emboter na Joanne Salam millionnaire on a fait aussi mboter dans les blancs de Bruxelles gaz encore et toujours gaz la prêtesse c'est Julie Wester de Tumba John Lala na kati à Londres merci aussi merci babengi na kombo ya Claude Bolisso mais Versas et Versas merci beaucoup tout à pembele merci yo yebi ya mito Jane 100% marié bo s'abonner